Wa besté, wa vie privée, wa besté. Nabi wa besté, Mathieu. On se manque, on la besté. On la besté comme ça, on passe en respect. Nabi no keba, on a respect. Il faut. Oh, Mathieu, comment vous manquez de respect, boy? On la baisse. On la baisse. On a tout ça qui les signe. Est-ce que Yep n'a pas solo là pour vendre? Numéro de la zone n'est pas dit Maxime Badinga. Oh, bah ça qui est l'émission. N'a même pas le numéro de la finanga. Alors là, qui s'en est tout là, la canne basse. Oh, ya. Mais on se baisse, on se baisse, Mathieu. Yo, tangi classe, yo, babona yo. Yo, bah les cannes, que Mathieu, tout là, on va payer. On baisse, on la baisse. On la baisse. Lucas succès. Lucas succès. Lucas succès pendant. Il y a un temps on a longué quartier la terre. A yesu ko na quartier la terre. Nada ka kofi o vie zonga ki sinjora de. Oh. Aga ba mirado. Ko fe benga na bi o ki sinjora te ki sinjora lo ba bo te vraiment. Ki sinjora te vraiment. Test avec que mirado. Agede boy. Fufu. O bo sa na otra ba mirado. Atika ko sala makamwa te sese bagar nazo kangisa ye. Ye pena fa kanga. Fa nini? Fa kanga na. La caméra ko to sa kanga na caméra. To ke ne parquet. Na kam déjà makamese ke déjà. Ngaite mobali nanga. Mais sur ana asilika kunati. Merci liki parce que ba dire na lobana za mamalo kuta. Comment ko la mwasa libala ba propos ya boyata yo moneti yo Mathieu za la marié. Ba ko selo makambo be no ba mona est-ce que ba preuve ezali. Bo biso de bolo la kana ba biso to senga ba preuve. Comme na ngwa sete baga no yoka mutute. Na yoka prese lombete no yoka masasite no yoka mutute. Bisaye kaka. Yoka mbalo sombo te ayana. Eza ba beza net. Yo molo ba beza net. Ba beste. On a convocation numéro de Tozan déjà. Yo au communiqué au sambela kuma batu mamnini 7e sama kamna yo na flopoto baloba toute la vérité n'est pas bonne à dire 7e bagarre. Vous appelez moi soko ba mobal musu ya bien. Ayo ka ko ba kina fiba banjota batu nyoso la mukineza respecter. Nga ko ko mama bongo te somo. Bisaye kaka. Secret na yo. Bisaye kaka za beko. Te no non limbe c'était basama non moi mwana mobile nanga que non prison la kotati po ya kota prison là ça ngo j'étais mobile nanga tamba nanga quartier ba bien OPJ tata kota yala ndaka vina yeka ngai dia bongwa abonga nani abati so bongwa ni na yo ya nga problème nanga zaki oyo na bible munene liloba ya nzambe ba oyo te ya biso verset biblique oyo te ya batu le biboye masumu to sala boye ezati ke oyo na kombo ya kisi njoka be bakata ndeto sa boye bango pe ba lesbien non eza ko na parlement eza ko honorable mo baza ko sa makamna ya tiki na ye aloba makamna ye moko to pese exemple na tsaka ba plante na tsaka ba nyinde ba tutu ba kata na boye mo ba tusu ba bangaka ngono mega te oyaya Naluka moi si na lokola nzambe pour l'idée américaine bongo Sandra sope Sandra o balobi ba sombela ki chaînette après Sandra Lina ta sombela ke ya Sandra Lina te ya o yende 7e bagarre zo na yebi ete na yebi nga Sandra ngo ta la Sandra ngo to la besoin que ce soit Sandra ngo na sombela ba chaînette tala niveau mais manika confirmer tala niveau bulo la mutu sa raté bolana olobi mutu bi mela mutu sa raté bolana Koloba bi masasi calculer o mabe mela alobani asa loba nyonso yanga ale loka sika exacte mutamilangwa bolanda mutamilangwa en confirmer ni yeba na ngeza kama ya sala kabesa na ngara Karine Mokonzi na bino ala so asa pele miso sa kotanga koma mutu akumsa mwana presse totalai yo comme je me sala gaiti sa komba Karine Mokonzi sa komba yangai sa komba Kofi sa komba ya babakali asa émission te mais si matcha sa émission normal comment ça va non et que na le roi ma bien komba ya lo ba makam na ngai te non ya ba mama mwana nga mwasiti albango point butika ba makam wana ngani na sabo itoke sim Kofi sa ke biso to Hollanda biso to Kofi ba papa za passer vraiment ça passer tolinga to saka na bai o basala biso na mokili to mona ka bango ba lira ba mbongo na biso ezala bien yeko tu plaisir papa le mbongo na ya papa benda maboko na ya papa bela umi na maladie ba bisinga ta ba 6 mois 7 mois papa umi na maladie esengo
bien que ninga kundi papa azana courage asa okoka ko sala mais eza mokano nzambe quoi et mokano nzambe donc non c'est un Cindy je t'aime beaucoup aibi que ninga ki ming c'est ma petite sœur chérie courage to continuer vie quoi c'est tout biso na ba mongo mama botinga za mongo biso ba mama so bazaka loba bino bokunda biso biso to kunda bino te eza bien papa kunda ete ya kunda papa wala ndenge matui dans la lobaka motema Deborah Bofando papa na Matu Junior moi na poto 1986 35 ans na poto deux fois tellement na poto solo la poto Matu dor solo la poto Ekoyine mabe le 14 août 2021 awa chez Djonga Den à Paris pour mo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani Redi Amisi Bailo Kanto bakisela kaye les bijoutiers de la musique congolaise puis africaine ako sepeli sabino na banzambo ya kitoko depuis vive la musique titango la casa de Kanto bokozo ba rumba ba mélodie pe binomo boyebi yena voix asaka na kate yenda za kotangisa chant ti lelo mokote akokani na ye boya koyoka la bonne musique awa chez Djonga De oyo ezwami na 12e rue puis Dixme 94 310 Orly ye moko Bailo Kanto akozala wana akosepelisa bino boza koyoka musique boza kolia boza komele pe boza kopina na ndenge ya deux fois te Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babetolo li solo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort. Alain Sokoto, Yuyu Kabwiku, Tozolela, Navenjora, Tozolela, Papa Nabiso, Sébastien, donc Kunku, Oatigi Biso, Papa Kei, à la Monivena, enfin, Baketika, Papa la Nécropole. Bakena Nécropole? Papa Kei, Bakena Simiti, Nzela Bakongo. En tout cas, chemin des paradis. Chemin des paradis. Ils ont pas si papa boté so star. Ah papa biso. Mais manze momoko papa nyo soza papa to sa papa moninga ba onde banzambe assez. Maman nyo soza maman to sa maman moninga ba onde banzambe assez. Donc papa so c'est ba coucou vraiment apé manaki mais pas ça qui. Voilà, qui sinjora artiste c'est rôle la tanzembo yemba papa nyo soza papa, maman nyo soza papa. Nzembo wana mutaimba ngo mingi moni ngai naza pena chanteuse te ngai naza kaka na chaka na débrouiller kaka mutaimba ngo déblaison papa nyoso za papa to sa papa moninga bangonde banzamba se na mokili. Voilà, you are na yango ezoya kisinjo abana poto bazotala yo sauté événement za moko le 27 novembre ba mise bango yakabo ba chef nango ba mise biso bango événement za moko le 27 novembre ra oyo événement za moko 2021 Double King a Ozalawana na Paris la Défense Arena pour on se pesa monde na ebi ke mindele ba Ozala ba Africain ba Ozala ba japonais ba Ozala tout le monde entier 5 continents sur ba Ozalawana Océanie Asie Afrique Koutoulobate, Europe, Américain, Bazalawana, vraiment pour na Kosepele puis l'album Légende. Ma troisième brille biso Corona oh boy. Biso te ba mambre biso zate. Eza mamukara ba bikara zo vaccin. Et sinon zo vaccin continent et sinon zo vaccin. Mais les lobes ndekopé belé to solano qui sinjora balobi pourquoi ko fait le milaki contre la maramba politique. Bah c'est pelité. Biso to zakana politique rappel na yembati. Oh, bonjour, Pierre Rocky Blanchard. Mais surtout, tu as la politique. Peuple, tu n'es pas un analyste politique. Moutou, ce qui est dans la psychote, au micro, même la Zandu, même la Ouedja Gambela, au bandit Makambu, continue à battre ma question politique, ma mène le Kabutu Loba. Moutou, ma mambo Kanae. Sur la démocratie, sur ma mambo Kate, sur Rosa Moutou. On se reprend. Donc, et puis qu'on fait un maïl trop. Et puis
Kofi azama electro ayebelo kazo sala. Ayebelo kazo sala me bandeko ba ifa latika la ne kaka na musique. Et que sopaye politique mboka na biso ezaka mwa ba glissement mama kambebele lobi a babalole yango abe. Non, et sopaye te amaele. Amtamaele et puis âge. Nengazana atika na ba 15 ans ya musique. Et c'est un père moi ça na bureau. Bokla songa tanga kindeni. Faut ça na bureau. Ah oui. Parce que na 15 ans musique mon pao. Donc pour y ngazana so tel ngaza. On est mon amour ya ba 32 ans ba 33 ans. Donc et c'est un père mon boss. D'abord king azana bureau ezabia. Sindi azotala yo papa kei kokufelezaka mwa pasi message nini oya makasi ki sinjora akopesa epa ya Dea na biso ya orchestre mère chanteuse d'Afrique qui est Cindy Leker. En tout cas non banika courage biso to kofa ba papa za passer vraiment ça passer tolinga to saka na bayi o basala biso na mokili to mona ka bango ba lira ba mbongo na biso ezala bien yiko tout plaisir papa le mbongo na ya papa benda maboko na ya papa bela wumi na maladie ba bisinga ta ba 6 mois 7 mois papa wumi na maladie esengo bien ka ninga kundi papa azana courage asai ko ko sala mais eza mokano nzambe quoi et mokano nzambe donc non c'est encore Cindy je t'aime beaucoup aibi ke na linga ke ming c'est ma petite sœur chérie courage to continuer vie quoi c'est tout biso na ba mongo mama botinga za mongo biso ba mama so bazaka loba bino bokunda biso so to kunda binote eza bien papa kunda ete ya kunda papa wala ndenge matui dans la loba motema Deborah Bofando papa na Matu junior moi na poto 1986 35 ans na poto deux fois na poto solo la poto matui dans solo la poto vraiment bango na balando muzinga mukonza ren ndeni yeko nazali te père numéro pas numéro avier père numéro na vie na biso boga na biso moi c'est nani wa maman mère Lili pousse même mère Lili ozali na salon oui ya solo donc merci na Lili musomba kaluchichi noelando mbasi ya dikondo mbasi passas mukendi long jam robi fo ma dispa en couleur na kin jeunesse ate akina Gervais Malonga Toto FL Binjuta vraiment Kofi à la TikTok ah oui maman Kofi ça na lito hein allo bini je t'aime Jora c'est bien Bakali viens ça je t'aime allo bini je t'aime ah je t'aime Jora c'est bien non le bilanga je t'aime ya non le bilanga je t'aime oh non le bilanga je t'aime na vandia parce que c'était ma copine mais ça linga bien na solo na kelanga laisse mais na bi ba propos mo itobi ma mikolo na télévision na bata théâtre un mot pour na conseil wana venjora na bi ka ba yuka bu ko ba tala biso parce que ngai mobali na porté 7e bagarre plainte oh ba porter 7e bagarre plainte na ba seme kilanga to sambane ba pesa da numéro de téléphone na ba pesa da numéro de téléphone na 7e bagarre ba penga numéro ya 7e bagarre ba pesa ngona DMX Mbadinga apenga numéro 7e bagarre et na sona ba plus 2000 bateaux hein tozonga na biso sima pona image za bien na yebiga yuyuka buika zotala biso 7e bagarre donc bafundi epena te 7e bagarre asamba mobile nanga trop c'est trop quoi 7e bagarre zo kosa na raminer internet na ba vidéo 7e bagarre lo bingana to sala ki lesbienne to la la base sika moko ya zola la kotonga na la kotoyo to kene ti place wana to kena la ne basi mobile nanga bi trop c'est trop wana lokwa ba sakana ye ay ba sakana ngate ko ba mo sakana ye ya za na famille ya za na papa boti ya za na maman boti ba na États-Unis ba tinele ba vidéo wana vraiment sali mabe il faut to samba na 7e bagarre on s'en jeter il faut nano silika boy te ki sinjora to samba na 7e bagarre siko ngana vanda na mobile na vanda wana amona ba propos lobaki nana avocat na maître den na pesembote na lemba wana makambo to kotika ngo ka boete trop c'est trop ko sanga kamia vis-à-vis a koselinga na so au nom de Dieu na si ba koli ba koko bazoya au nom de Dieu ngana mona catholique na tukutana abe koko au nom de Dieu yo sam camarade nanga yo binda ko nanga te binda ko yo binda nanga te na yebi c'est ça bagara mbala nanga te so ça camarade na fe banda ko nanga il fait bamba nanga yo massa nanga boche mache o bi parler nanga bi chambre nanga o mo bana yo mo bana chaque jour mbala chaque jour ndako nanga te lambaka chaque jour na ndako ye camarade nanga ni ay mo bana nanga te ay binda ko nanga te camarade na mutu fe ba plan njora camarade nanga ye pa fona succès tokene na hotel soki na ndako ya oyo ya za ko beta ko to ngana ko beta ko to soki
donc na telo yo septième bagarre lobaki ngana obeta ko to ya beta ko to la ne basi boye image za awa akolakisa akolakisa ngana tikala ko sala makambo wana te na tikala ko sala makambo wana te septième bagarre nazo kangisa ye pe na fois kangama fasa nini fois kangama caméra ko sala la caméra ko to sala kangana caméra to donc ne parquet na déjà makameseke déjà ngai te mobali nanga merci liki parce que ba dire na lobana ça mama lokuta comment ko c'est la moi ça libala ba propos ya boyata yo moneti yo Mathieu za la marié ba ko c'est lo makambo be no ba mona est-ce que ba preuve sali bo biso bolo la kana ba biso to senga ba preuve comme na ngwa sete baga no yo ka mutute no yo ka présenter lombete no yo ka masasite no yo ka mutute yo ka mbalo sombo te aya na ba beza net yo molo ba beza net wa beste wa vie privée wa beste nabi wa beste mache on se manque on la beste comme ça on passe en respect nabi no keba on a respect il faut oh Mathieu comment vous manquez de respect boy wana best ngana to saka ki lesbienne est-ce que yepe na bo solo la bo vanda te numéro na zonga pas dire Maxime Badinga o basaki na émission na même pas numéro na finanga akolakisa ngande to la kana basi yaya bima muso so best o so ba best mache yo tangi class yo ba bona yo ba le kan tebe ke mache to la kana ba pede o best wala best peut-être on Lucas succès yo pa la mobile ba pede Lucas succès pananga yango tango na longo quartier la terre a yesu ko na quartier la terre na daka kofi o vie zwanga kisinjora de aga ba mirador ko fe benga na bi o kisinjora lo ba boete vraiment kisinjora te vraiment test avec que mirador fufu o bosa na otra ba mirador o bosa na ote ayaki na quartier ta kota yala ndaka vina yeka ngai ya bongwani abonga nani abiati so bongwani na yo ya yanga problème na zaki o na bible munene liloba ya nzambe ba oyo te ya biso verset biblique o te ya batu elobi boye masumu to sala boye ezate ke oya na kombo ya kisi njoka be bakata ndeto sa boye bango pe ba lesbienne non eza ko na parlement eza ko honorablement baza ko sama kamna ya tiki na ye aloba makamna ye moko to pese exemple aloba makamna ye moko ateke ndeto za na parlement wana to za ko sima baboye to za ko sa baboye to la na boye eza raté on dirait théâtre on peut roboma Congo pour balbi la plupart ya bata théâtre balingala bango na bango na lobi kolingana eza ngo problème ti voilà nesi bino boza boye boza ba chroniqueur bino ba chroniqueur bolingo qui par place té to na 51 ndie mo pa ko kufa une infirmière moko qui par place té bolingo qui par place té qui partait pas boza la danseuse ba balala naka eza na bino pe ko sepana yo poko sepana chroniqueuse ko sepana len galema ko sepana len galema aza Tony Ludusu mobali na Edoni Ludusu exemple moko pa ko sepana na Jacques na tilo collé concert ne ba sara na ye a sepana na ye ya nango normal osoko pa bakanga pe mutu na makasi te nga ba musicien ebele balinganga na boya na bakanga makasi te basala nini takala no asate olobi atamoka mona mutakala ni asate Kongo ta musicien mona mutakala no asate ni libele evencho ba mona te sa mosa ko kumisa sa mona te ba mona ndenge ni bakanga muna makasi te parce que naka mwasi atako tu mwasa na bag na musaba tsaka eli toyi osoko pa normal so boy na yo mais ngana seche baga na ebisiyo ensemble no umengana ka mobali wa lala kanga yo sto seche baga no sa ko jete ensemble na mobali nanga obinini bo so sengio pardon abibo mele ngai pardon ezate jour na mona che mona mobali nanga bo mona fi alataka baba yake mobutu ça fait 30 baba yake mobutu bo mona yaka yo obi mobile nanga te vedai ngaka na ndako te na palin yo oya sa mwana ya grand frère nanga papa bango tibango na mandefa rouge ara roulaza kufa ara mukonzi papa na ye papa ne c'est mon grand frère na zaka biro père na bango na tama wana père na bango soko ti musala to ba concert ba pepe kale ba ninga ba musique lelo te père na ye tibango le blanc na mandefa ye binda kunanga avaka na ndako nanga le ndako nanga ye masala nga petit nanga fait futa ke ba transport mais c'est bagarre lobi nini ngane to zaki ba lesbienne ya solo la mwasi awa nga solo la mwasi ana ba image et puis na sarato la so risqué oui sarato la so risqué asali nini sarato na makambo mais sona hier yeti ndenge maître avocat lobi na mwana mwasi wana
cette fois-ci maramba avocat trop c'est trop avocat la maître den alemba abi nam o asali ces émission bon vela venjo toka takama katano la yoso non sala likamba bongote nzamba azotala ngai kokotsa msapi wa nakotsa msapi sokolelo na nga kitoko na sokola te koma mais biso ko balakisa biso ba mongo biso ba mama so amongo to bana mike to ba 11 12 ba mama so ba banga te OK ne libala bazo la question déjà pona ba 11 10 comme 11 12 comme sokola yo moko même bino libala zaka soki nine comme ya mama comme ba yo kena sokola yo moko yo kota kuna so moronda ba mama ba komaka mache kota kuna yo moko seka moni ke machako akomo ya mabe ale mache kota kuna mache kota yo moko mache ba mama wala bongo 12 13 ans amosimbo suite mache toka taka donc banda ba sangono kina na pamba yo sala menga sangono nga kena pamba na mo sali bana o sala ngonde ni sala mona mo na sala te stilo yo pourquoi bula stilo nalobi eza stilo bula pona ndengwana mutapesa ngo tukoma vient jo exemple yana mbanda nga ya tete na mna sana na set na telemi na ti costume na ti pink ya ready abi open na vient jo mutapesa nga stilo yo style eza style nanga so na zaka boete ero matro na nini suto sola so na zaka boe na tsaka ba plante na tsaka ba nini ba tutu ba kata na boe mwa ba tusu ba bangaka ngono mega ya na luka mosi na rezo lokola nzambe pour beaucoup l'idée américaine bongo Sandra sope Sandra o balobi wa ba sombela ki chaînette après akosi Sandra Lina ta sombela ke ya Sandra Lina te ya o yende 7e bagarre zo na yebiyete na yibi nga Sandra ngo ta la savoir Sandra ngo to la besoin que ce Sandra ngo kana sombela ba chaînette tala niveau mais manika confirmer tala niveau bulo na mutu sa kate bolanda olobi mutu bi mela mutu sa kate bolanda koloba bi masasi calculer calculer o mabe mela alobani asa loba nyonso yanga ana loka sika exacte mutu milangwa bolanda mutu milangwa en confirmer ni yeba comme nangeza akama ya sala ka bes na ngana Karine Mokonzi na bino soki asa pene miso sa kotanga koma mutu akubisa mwana prince totalai yo comme je me sala kaiti sa komba Karine Mokonzi sa komba ya ngai sa komba Kofi sa komba ya Bakali asa émission te neti matcha sa émission normal non ya lo ba makam na ngai te non ya ba mama mwana nga mwasiti albango point botika tika ba makam wana ngani na zabo toke sim Kofi sa ke biso to Hollanda en tout cas bonjour na bita ki sombe motema caps kapangala bita ki sombe jeunesse Tanzanie mais bita ki sombe millionnaire Arsène Toya Arsène Toya na yebite pa bingate Nzoga obi ko za ingra Arsène Toya millionnaire oyo bwaka na bwaka Arsène Toya millionnaire fona mona ye ayekini 3 fois amona ngate ro ngamutu ngate donc ngamutu nga William Shena mona nga ko da mboka ngamutu nga tete ndai maboko banki amona nga mutu nga Tim Skabengele mutu nga seka luseka protection ya lo Robi Vwemba ye allo petit nanga ni sonte Gauthier mascotte Kirvie tokute jema bogaro ya Sam Kunku ba monanga ya jeune ketalo fana kitasa monanga mutu na yo fa mona yo mutu na yo fa loba yo. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin. C'était Mathieu bon chef face à Kisinjora au cop na biso musala au sati musala solo ezate soginani donc merci à Alain Sokoto nebiga bana Londres bazozela yo bakokatsa koneske ozana yo arena mais na solo bana bana Londres mobimba na solo baboye lycée Mukenge yazo benga nga fela nga lycée Mukenge boyete Mukenge bana Londres rendez-vous sa moko bozo déjà ba vaccin kitoko tokuta na Paris la Défense Arena le 27 novembre concert historique concert magique Hervé Ndongo les vrais Gillois Bamona Double King vient monsieur ya Boga on est mona 32 ans bossa mboga ko fela ti o ko fela sanga ni lelo ko fela sanga je t'aime na kela la nga sa bale batu bon mo bala mutaro sa je t'aime te la petite na yeti alors sanga je t'aime te na ma pesa no ba fela mbo. Mesdames et messieurs, on est presque à la fin donc je dis merci beaucoup à Yvette Melo na Italie à Rotala Mathieu Bonché et pourquoi pas toper sa motena les vrais Gillois Hervé Ndongo, respect à vous et respect à vous à Fabrice Calvada depuis les États-Unis, mon manager Yuyu Kabouikou, merci à vous et to profiter de sa mbote na Marlène Miguel
Bambote Belé wana tout ba fan ya Mathieu Bonche ba bureau privé signé Yuyu Kabwiku. Respect beaucoup à Sam Kunku le nécessaire. Na ba vient biso ba hôtel la biso ba Kingston Sono le boss. Alfred Adi Misaka, Nadine Ilodi Antibal Mamana Julia, sans oublier Christelle Yaba Beauté Cyprien. Message à Soukani le bana ba fan. Zabiso toega matanga papa Théolela ba mes condoléances à Sisa Souka ma puissance ami qui est dans Londres. Maître Lou Cédric Mandembo papa Nayan papa na Steve Christopher Moulapi Monté Mayanjo Likinda, sans oublier Jimmy Watula très important na via Mutu. Odile Makwa kwa Monté Maneto d'Angola Tuaki Matanga. Je crois émission tout ça les a polémiques tu le belande message à Cindy a koufeli papa comme Bakali a koufela papa qui Sinzo a koufela papa tu le belande message on a vraiment ezaka ko baba fan na biso tout o balinga star américain bozela Janet Sataza na Kinshasa bozoyo kabna Nathalie Satepe baza déjà na Kinshasa bozoyo kabazouk auto préparer bino dimanche auto zoza na finissage ya ba clip tous les musiciens na biki émission ya Martin DP sa makambo baye belé mais émission auto yebi banda Mathieu DP Sara Mathieu Ndara na makambo on comprend Mathieu Martin ba tout moko bon ya kolobesaka ki bozela zouk o ezobima kalate ya Janet Sate ozadiana kin café ole bozwa matoi bota parce que nzoka imba temba na nzembo kangela biso aimina nawe ya zouk ça veut dire ba lignée o ya Jacob hein? Son son âme repose en paix. Direct. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est arrivé presque à la fin, rapidement. Plus 243, Ndebalobaya, Willy Mouchen, Ndebalobara. 09 98 54 59 67. Autour au Benganga, Tozan pour Nabino, Odile Makwa, Carmel Moukoulmania à Paris. Merci. Abbé Igio Azarana, Bisson, prière. Merci à trop. On est arrivé presque à la fin. Moi, je dis merci beaucoup à Sam Kunku le nécessaire. Malela de Londres, mon vieux. Malela de Londres, il y a 20 jours à Londres. ACP là. Malela de Londres, c'est là. Malela de Londres. Yuyu Kabwiku. Yuyu Kabwiku, il y a bien un I love you. Ba Londres, I love you. J'étais à Paris, quoi. Bataba anglais, kuna. Vraiment, merci à Mathieu, merci à Glody Diasuka, merci à Tracy Mbelenge. Tu vas ma bête pour un dossier à 7e bagarre. Habitation va sombre. 7e bagarre, ça le coûtait. Il y a première fois, Mathieu, qui est calme. Ceux qui viennent au bon ami, ba kombo batu ya mujo sasa makamne mutu to kufa masumu na ye ya teke yolo ayo la ola chabiso ba kisi njora vraiment amonika mutu te kanga akanga mwana ngabanda kala mwana mwaswana aseblande babe anki kisi njora na nzelo kwa saka mwana batena ngama akolata lokola ngate akoza lokwa ngate ya niva ba dida sona betilelo ya silonde zo boma batu yango ba bengo pelele te aya yango batu bazo bengo lele silonde lele obi qui laisse bien surtout dans le monde et ça va tout après boyer le quoi yo mobali bomi ma pede basali papa mbimba on dit ma petit papa na bana papa ba kardasha comment ko tu mwasi bana ba silika te boni boye ko ba so bomba ba secret na yo ça makamno papa ba kardasha comment mwana mwasi on se comprend et ça vie na ye est-ce que bana ba leka ba finga famille leka ba finga pas comment mwasi papa ba kardasha et ça mwasi mususu après mwasi normal après ba plantiner ça ba sentiment na yeni c'est quoi dit hein ils sont qui ba makamne sale et tenga kisi ndo na nini to samba na ye et tenga na nini ça na kanda et tenga na nini ba tutu baza ko sika surtout passer si mukendi encourager nga to ti de lombongo tu to ko puyo yo ba tutu na lombongo vérité la constater amona ka convocation numéro ne toza lango déjà yo kutu o komino ko sambela kuma ba tuma nini 7e sama kamna yo na le pote baloba toute la vérité n'est pas bon à dire 7e bagarre vous appelez moi soko ba mobali musu ya bien ayo ka kozolo ba kina fiba banjota batu nyoso la mukileza respecter nga kuloko ba mama bongo ti somo bisaye kaka secret na yo bisaye kaka za ndeko te no limbi c'était basa mano mwana mobali nanga ake no prison apla kotati po ya kota prison la sango j'étais mobali nanga tamba nanga quartier ba be ke OPJ amaye la tagi avec OPJ mobutu amaye quand tu parles on comprend donc nabia babi après bon oshonga na wala na chez Kofi l'autre tena ko son arrêter ba couvre fena na carte ba chama ça connaît belé
te zonga parler na tonga na yaka poso to wuti osho komela kolia mamza na osho mela to mela sikro lango te tena 5 na ko sansa mona neke po babi na meli secret trop na ba fendese wana kuve fe na rozo kara kufina ko ba kufi ba chamba bele to ta kuna tonga to ta c'est biso na mon frère d'abord le king ala TikTok vie ola la pas kofi et dis maman hein et maman bien mais fin jour Nathalie mbuta di kaso azolo ba pena ke Kofi Olomide na fali asidiki makasi pour na Kofi Olomide est-ce que cause ya sol c'est vraiment batika lelo na tongo fali asika Kofi na chini wana mbuta di selon mbuta di kaso mbuta kaso pas arabi lobela mbuta di kaso ça la musique ça ba théâtre no ça rati papa tikela ba keni pena ba buso bana biso internet hein ils sont pareil te bumune bozo makamo lokwa honorable lokwa ni lo ba papa hein est-ce que ba mbuta kaso ba mama ngwana ba Felipe Mgonia ko sigela Kofi pona vine Kofi asage panta futa ka eteme Kofi futa eh yo ça na double king ala kena nga pardon aba makabutu ça est fini mesdames et messieurs Kofi na koma na ba mesha mabe to ala matanga papa sindi pona nani pona Kofi na koma na ba mesha mabe na ba makamususu awa nga lo ba mabe na yo gaze mutarika suto yebani azana respect na Kofi Olomide azana respect likasu zana respect wa mukolo muni wa mukolo oleki 56 ans okoleka suna ba TV bongota bo se rappel agite mdali kaso oleki 56 biso bakisi no tono ba 45 ans nga pe trop na tiki makambo ti yo tumba mwana wana oleka kala komi mama mobimba ba 50 to so makambo ta bango ba komi bongo ba oleki 56 ans OK 60 ans so da 2 ans so da 3 ans allez o ba n'importe quoi à la télé hein ngana lona nga pe mapangu na nga solo ne gijela makambo mitali na vaccin to ya bosomba nga so mpangu na ngati nga mapangu na nga oyebi okashenga nga alona shenga de paxe construction 45 na kauka yanga sona bata 27 oya yanga nga pesa ba adresse na ba numéro ya mutu te mapangu na nga construction numéro 45 na kakolo pa mnene pa mkete kota na kotonga immeuble fedelo ko tolinga sombango kaspana mutaka so sur pangwa na vina akeka na vina na ba aventure. Voilà, presque Bakali Poto 6 un message à Souka. Non, merci d'avoir assisté à la carte internationale mobile. En tout cas, on est ensemble, tous en a passé, tous on est là toujours. Merci à Elenga Congo, Tracy Melenga Pro, merci à Mathieu Bonche, merci à Gloire, parce que tu as la couverture, ah ouais, matin, papa n'a pas choisi le cœur, merci à Batonio sur le monde, merci. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, merci à tout le monde. Alain Sokoto, Bambote Belé, et n'a profité n'a pas Sambote, n'a Tracy Melenga Pro, et pourquoi pas Bandeko Toubalinga Rabiso, le président Fanny Massaro depuis les États-Unis. Moi la mouké mais Moutambongo. Massaro na prison, tu peux s'emboter. Daniel Massaro, on a solo bien. Fanny Massaro. Fanny Massaro aux États-Unis, aux États-Unis. I love you, maman, I love you. Nadine Ilo d'Antibal. Nadine Ilo di Antibal. Ilo di Antibal. Babi ekota raté, yefiye bimarara. Maman la Juju. Merci beaucoup. Hier Ubi faut Mbappé ça. Toujours ba matricule bouleuse au sa maman. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Ferrari, bonjour. Bonjour, bon chez Mathieu. Papa Sébastien Kunku, le père de Cindy Lecker est parti au Azadé Anabino. Aux autres compatriotes, on a les autres Salabino Boni. Ils ont moi pas si Talarabung sa papa et ça pas si. Donc toujours partager toujours Mawana, Ser Nabiso, De Anabiso. Donc passe na motema donc on a place na ye, Mouli ma père et qui est Marana Kimia, Nzamba Yambaye na Boboto. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Le 14 août 2021, à chez Djonga Den à Paris, Bonamo bangé na concert avec le grand artiste musicien Yenani, Redi Amisi Bailo Kanto, Bakis Lakaye, les bijoutiers de la musique congolaise et africaine. A cause de Pelisabino na Banzambo ya Kitoko, depuis Vive la musique. Titango la casa de Kanto, Bokozo ba rumba, ba mélodie, pe binomo boyebi, yena voix, asaka na kate, yenda zako tangi sa chant, ti lelo, mon côté akokani na ye. Boya koyoka la bonne musique. Awa chez Djonga De, Oyo Ezwami na 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Ye moko Bailo Kanto akozalawana, akosepelisabino, boza koyoka musique, boza kolia, boza komele, pe boza kopina, na ndenge ya 2 fois te. Bailo Kanto a expliqué biso. Bonjour, c'est Redi Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly.
Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube. Oyoki, omoni, ondimi, kozanga te, kolinga kutu te, babetolo lisolo pour le 14 août 2021 et kozala somo awa chez Djonga 2 na Paris. C'est naturel. Non, c'est trop fort.